Si les téléspectateurs et Congo Live Télévision, le loto ko beta masolo na kati ya politique ya République démocratique du Congo et pas wapi motuna to komituna est quel dessous des cartes oyo mwana mboka Martin Fayulu a joué la politique la scène politique ya République démocratique du Congo komona ye ndenge tulobaka ete na diplomatie ba signe ba geste et contaka mais komona moi acquaintance wana entre ye na président Félix Antoine Tshisekedi dessous des cartes des alignés. Mais de l'autre côté, quand on a quatre scènes politiques à la République démocratique du Congo, tout le monde est Timon Mboka, Matata Ponyo, Abimi gang qui n'a justice et République démocratique du Congo parce que justice et le qui est jugé par défaut. Mon Mboka qui n'a malade à zombie, plein audience, mon Mboka qui n'a raté toujours des preuves, toujours que la remise, que senga, mais depuis coup, on va qui a coupé sa jugement par défaut. Le cours a décidé na audience le 18 mars 2024. Est mon amboka Matata Ponyo a joué to a gagné na combat contre la justice et la République démocratique du Congo. Mon amboka le président Manoka Motenayo. Motenayo ndeko Olivier, mote pe na ba congolais de partout ba kolanda biso. Mote na ba wazalendo nyonso pa bazali na pesi tata mokonde kolo le premier de wazalendo congolais Motenaye. Merci mingi na discours magistral à Sali na palais du peuple lelo mbote pe na Peter Kazadi mbote na tête Belechai mbote na biso ke tête de Belechai oyo changu bazoli la mai na miso pour na national députation nationale mbote mingi na bandeko Tunga Charles na bosanité Pia ICC Myriam pe na yemoko Gaspard Monga Pili waza coordonnateur il y a province Équateur Grand Équateur province orientale. Merci beaucoup. D'abord nous avons na tonto kotala na politique la République démocratique du Congo le loto komituna ba question mon mboka Martin Fayulu a joué carte ni na scène politique la République démocratique du Congo. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali moko ya ba candidat azalaki la élection elekaki en 2018 azalaki les meilleurs perdants il faut le dire comme ça atako na ba musique na ya vérité des urnes oyo ezalaki pena na succès makasité mais binisaki mo mingi seulement moni moto a changé pe moto akoko mape na mo maturité ça dit que so ozalaki bébé politique vous pouvez aussi acquérir une certaine maturité et comme ça yo na balolenge ya ba considération politique ya ba action politique concrète nde omoni de Martin Fayulu awa azali a se porter lisusu candidat pour na mbala oyo en 2023 c'est-à-dire le 20 décembre 2023 maintenant azali ko se comporter comme il se donne à éviter ce qui yo au constater mabeni ni pas naï. Ah mais tant que mona na scène politique lelo yo peut-être ezalaki na ba rapprochement ezalaki na ba CC ezalaki na ba coulisses ezalaki peut-être officieux ezalaki na moi CC mais tout le monde ya muza dévoiler na cadre concertation ya CENI mona mboka ye abeti et de na diplomatie ba geste nyonso kontaka mona mboka beti Martin wana le président Félix Martin peut appeler si un mot, ça prouve que ce sont des personnes qui ont déjà, parce que tu as mis que celui pour la première fois, tu solo la gâté, tu koutani, moi, tirant, c'est vous allez un peu écarté, mais bicho bateau, tu solo la depuis Kala, au moins, on a péké, et ça peut dans le lingue nango. Donc, est-ce que tout le balelo yo, moi, Namboka Martin Fayulu, a pour jouer carte derrière Félix Antoine Tshisekedi pour la élection? Bon, pour jouer carte na kolobango na koboya yango penza. Pour jouer carte pour na avantage ya candidat président Félix na kondimate parce que mutuna mutunde tous les 26 candidats ba ya ki wana mutuna mutazo espérer ko la président na mikolo ezali koya ata soki ba kozala départager na peuple congolais oya ko décider à l'issue ya élection oyo Denis Kadimazali ko organiser mais na cadre oyo bakendeki sur convocation ya CENI ezalaki mabongisi moko pona koyamba mutu nyonso là-bas j'ai même béni Dieu que
même le président en exercice, ou en fonction, ayaki simplement na conseiller moko à la personne de Jacquemain Chabani, que je salue en passant, l'homme sage, mais balobi ka sekara mingi te jour wana ka anda sekaki, lobby de sekaki. Alors, na cadre wana mutu akoki koya na ba titre na ye nyonso ezalaki président Félix parce que en fonction. Mais bayaki bango nyonso ndenge moko ba place na bango na ba jeton na bango batiaki na ba numéro na bango ba numéro zaki respecté numéro 20 a fa occupé numéro 20 numéro 21 numéro 21. Malheureusement ou heureusement que 20 na 21 eza ba numéro et landani donc au monde que ba vandi place moko. Mais le président Félix a commencé avant, le président Martin Fayulu a eu au coma un peu après que le président Sakotaki. Monique, mesures protocolaires, dispositions protocolaires, il y a respect à protocole d'État. Et ça là, Moussala Kounate, parce que là, c'était le protocole de la CENI. Bangonio, ça va se conformer qui n'a le président en fonction. Quelle humilité à se conformer qui n'a disposition, il y a protocole ou il y a CENI. Baye, côté ensemble. Donc, le fait qu'il y a revendre des Sikamoko, est-ce que Bazaka Binemi, c'était la scène politique, n'est ça la kabango ba confrontation, mais en soi, Batoumi Balé, Bazaka Bango Binemité. C'est un peu comme Étienne Tshisekedi avec Mobutu, au Bazala qui, d'ailleurs, Étienne Tshisekedi, même Mobutu l'a dit que Tozara divisé, Étienne l'avait dit que Tozara divisé politiquement, c'est-à-dire bah, idéologie Nabiso et Kesseni, idéologie politique et Kesseni, mais les hommes tels que Dieu nous a créés, nous sommes appelés à collaborer, à rire, même à manger ensemble. C'est ça le problème. Mais ils ont moi acquaintance, ils ont moi dessous des cartes tenassées moi namboka. Non, même pas. On a quitté à part le voyage du président Moïse Katumbi où il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et puis qu'il va parce que c'est là où il faut ça candidature commune opposition par rapport à Masolo, mais déjà président Moïse Katumbi Kenagi déjà, je suis sûr que les autres vont suivre. Donc entre deux bateaux, et c'est d'ailleurs un message à lancer à l'ensemble des populations congolaises que ndenge bomona na biso boye bobunda te bobomana te pour na makambo mais kasi yango to komona na malemba nkulu et pas wapi to ko dénoncer pesa et ministre intérieur na moni ndeti mona mboka Peter Kazadi alembi na ye des poste on emelié undoya so ko kasu ko sa musala te parce que ministère monene boye intérieur ils ont ndeti abandonné ils ont ndeti ekufeli autorité parce que Peter Kazadi na ebité soki musala ni akosala na malemba nkulu bande kubako bana basi oyo na moni na pasi bana basi oyo makambo ko salema ya kitoko te na malemba. Bon, d'abord quand vous indexez les vice-premiers ministres à l'intérieur, il faut une décentralisation na ba compétences ezali réparties na kati ya démocratie mutu asuka na ba limite na ye, mais ce qui est dépassé ba limite locale nde eyaka okoma na sommet. Ça dit que le VPM intérieur ne peut pas directement s'interférer dans la compétence locale. C'est-à-dire qu'il y a les gouverneurs, il y a les services, tout ça là. Il faut tout dénoncer. Inepsi, il y a les services locaux. Il y a l'ANR, il y a les services, la police, il y a l'armée, il y a tous les services où on a gouvernorat, tout ça là. Ministère intérieur, il y a province Azali. Mais makamama le bankulu ezali triste. Ce que tali ba vidéo eza passé en tout cas, je vous dis que les Congolais n'ont pas comment à niveau en ati. Ba Congolais pour mieux dire. Ce ne sont pas des Congolais au Barcelone. Ce sont des gens venus d'ailleurs se faire au lieu que ba Congolais mususu tozana bango baza ba Congolais ba comme ba Congolais la kimukolo. Ba Congolais qui mukolo o ba senga biso nationalité congolaise ndé ba kiko na ba exaction, mais les Congolais en soi ndenge nzamba kela ba Congolais bazana bongo wana te bazana ba capacité ya ko boma ya ko beta pe ko boma bongo te. Ça c'est un vent, c'est une intelligence to pas pratique et outil ailleurs mingi na ba Rwandais to na ba Tutsi
se déporter ba dans na ba mboka na biso. Malemankulu, ce qui s'est passé à Malemankulu, alors que l'ensemble des Congolais, tous en Makila Moko, tous en tribu, se dit un Congo à cause na Kasai, un Mungala Koko se retrouver na Chikap, na je sais pas, dans l'espace Katanga. Donc, on a libre de circuler dans le territoire. Il y a une disposition constitutionnelle, article 30 de la Constitution, où les gens peuvent garantir dans le temps libre à circuler librement dans le territoire national. Mais comme on a bande komoko ko beta moto ko beta ezali ya ko beta ya bitumba boité mais ozo achever moto. Il faut na rappeler mbala moko tant na moni ba image na se rappeler na bi Nzambe na tangi Bible na je crois verset na Genèse chapitre 4 na tali ndenge nini Nzambe asalaki moto. Bon, à partir du chapitre 2 chapitre 2 ti 4 kotala ndenge Nzambe asalaki moto obi que Nzambe a dessiné na mabele pour balobi ki a yemaki mutu na mabele bongo a sali na forme et puis a soufflé mutu a komi dessin wana e komi mutu. C'est-à-dire que na tali siko exercice ngo na ye dango na bon moto boy siko na bimisango, c'est-à-dire pour Nzamba dessiner asala asima mabele banda osala forme ya mutu, c'est-à-dire que Nzamba sala ki les mouvements vers la terre, asimi mabele abandi ko façonner asali pas, c'est un grand travail, vous savez à côté sur moni na ba sculpteur ndenge basala ka na bango au mona que c'est un grand travail na se rappeler ndenge na mona ki mettre liolo azai ko sala na na. Maintenant là kosilisa kosala wana ko souffler pema ya mutu parce que babi que les premiers hommes a vécu plus de 920 ans, hein, donc 920 ans Nzambe azusle na mutu na ekeko oyo fait vivre 920 ans. Donc nazoloba ke siko pasi yo Nzambe amonaki mukolo yo mutu apengwi pe Nzamba tiki makambo so zako sala pa bandoko yoluka mutu, ça veut dire kazaki na douleur ya mutu oyo asala siko mutu moko boye soit disant Katange to Muluba to pe Mungala to Mukongo ozwa mutu obanda ko bomaye musalo Nzamba salaki ya makasi yo banda ko bomaye à l'instant awa kufa. Je vous dis que na ebité soki biso bato to moni to ki passe bongo Nzamba yo ki ndenge nini jugement wana na Nzambe ata ko soki l'état ko sala oyo ye Nzambe ako juger oyo ye na nani. Alors nasonga muke na mukamtu zako ba que les hommes les Congolais tozali Muluba Mukongo lisusu te totikala un pays une population totikala bongo selon la disposition article 5 na article de 5 à 10 tozali mutu moko to décida biso no surtout pour na sort ya pays na biso to décida ndenge na biso bomoko oyo to ko vivre nango to tikala kozala pays moko. Voilà pourquoi lelo oyo ba mususu ba wazalendo bazali na front ba mususu ba préférer ko yiba mbongo na front ba se pela ba na front. C'est un peu comme aujourd'hui quand vous allez dans un deuil au moni na deuil bato mboko ba ole la penda ba domi ba mala mabele mais mususu obeta kaliki ndeni na rôle a gagner na matanga. Donc les Congolais cessez avec ça, nous sommes un peuple, nous sommes une population, de vivre ensemble. Les gestes posés par le président Félix avec le président Martin Fayulu, et un message marqué, c'est pas à l'endroit et à l'ensemble de la population que cessez de nous combattre, cessez de nous battre, de nous entretuer à cause de la politique. La politique est un moussala, tout ça, mais nos vies, nous sommes appelés à manger, à vivre, à causer, à partager la vie sociale ensemble. Donc, arrêtez avec ça. Et même vous qui pensez que le président Félix et les deux présidents auraient monté quelque chose pour faire route ensemble, et ça a voté. Ce sont des élections, des Bengi Bangokuna, ceux qui ont dit qu'il y a des élections, Bainaba qui nous font d'appeler si comme on a namté, n'importe tout le monde qui va. Ils ont des élections de Bengi Bango, Basololi, en tant que gouvernement de Sikamoko, ils ont un pays de l'autre côté, Bakoupe Sambote, Bakoupe Kolobana, Boni famille, Boni Ndaku. Mais tant que la situation dans la République démocratique du Congo, Nengena Inoussa qui n'est bandeli, parce que c'est là où justice paie Mboka, pas eu puis mon Mboka, Félix Antoine Tshisekedi a bêtisé un message dans le discours à la nation congolaise, et pas eu puis mon Mboka, Matata Ponyo.
procès bandaki, audience, remise, et après, cour constitutionnel, il y a lobby que bon, tu coupes sa jugement par défaut, audience c'est Gozala, et sans, bah, avocat, il y a Matata Pogno, et après, tu vois comment on a, audience c'est Ozonga, mais Matata Pogno a accueilli Azongi, accueilli cadre concertation, aussi longtemps que Azalagi na audience, na cour constitutionnelle, accueilli cadre de concertation, bah, avocat, bah, accueilli, bah, c'est remise, les loyaux, cour a mis procès, le 18 mars 2024, mon amboka. Est-ce que Matata Pogno a longi justice à Mboka? Est-ce que ça kobanga qui a longi justice est-ce que mars est recommandé et recommandé? Peut-être il y a même langage tant que nous d'abord na audience na yo ba pèse par défaut. Oui bisaki. Tu zala date wana ekomaki. Na plateau na yo awa que Félix Tshisekedi azali na lolenge mosusu ya okamba. Soki autrefois ils ont un régime où epekisaki ba mosusu batala bakota na Congo, ba komai kotala Congo lokola Moïse azotala na kana na musika, Félix a permettre bango boya sur les terres, la terre promise, mabele ya bakoko na biso ya biso. Alors Olingo zala candidat, Ozala banu judiciaire, ok, bon, okoki kosala kuna, mais tout en étant candidat. C'est-à-dire que l'oko mogote a empêché, balobate que non, voilà ces régimes, et sali, pekisinga ina zala candidat, parce que ba mususu, le kola Moïse Katumbi, qui n'a en Europe, ko yebisa ke tala ba obo ya ngai ina zala candidat. Ba pesi yon makoki oza candidat. Ba pesi yon makoki oza candidat. C'est que matata mpona zana banu judiciaire, anu judiciaire wana batali ke sotolobi to kende nango na vitesse. C'est pour dire que baza na acharnement contre Moutouté. C'est-à-dire que justice c'est ça. Kamouleta, félicitations à vous. Vous êtes vraiment, ça c'est la manifestation de la démocratie, d'un état de droit. Moutou a koki s'empêcher ne iloko mo côté. C'est ça, Matata est le premier bénéficiaire de l'état de droit instauré par Félix Tshisekedi. Il faut, je crois qu'une fois déjà, ça Ndima yango pe aloba yango devant la caméra, c'est une bonne chose à continuer là. Balobi na ye que bon, le coup aux candidats, au lieu aux aranabatuma, voilà tout ça, tu sursois awa, tu ramener na mars et après tu rezones à tout ça. Même ce qu'a bimi président de la République, justice c'est ça justice. Mais après exercice, si on a bien président de la République, c'est fini. Bah, au juge, il sauté, bah, on fait sa jugement. Et aux alassicos, après, mandat, il faut justice de la mandat ici, là. Non, la loi ne dit pas ça. Oh, moi, Namboka. Quel limite qu'on va aller, la juriste. Ça dit que, à moins que, en tant que président en exercice, gestion cavalière, yo, na longolio. Mais il faut respecter Mibeko. Bon, bien la moyenne ceux qui paient Azal Makoki à corrompre pour sur soi dossier wana bobo sa bonkaka balin tout ça. Donc c'est ça un peu. Mais ce qui est ali que atiki justice ça musa nango, justice a obenga chef de l'État, monsieur le président président Matata yaka dossier auto suspendaka wana toko ko relancer yango pour. Ah oui, aïe, Samba a payé une explication à Zobo et Lilo, a expliqué peu, ce que juge a moni que oui, aux gens ont raison, aux aïe Gobo et Pamba, et tout ça. Bah, payé à Kitman, mais ce que vous allez que Azar Mbeba, tout ça, va déclencher le processus de destitution dans Kitia Bokon. Donc c'est un peu cela. Moi, c'est pas une mince affaire, parce que c'est déjà un départ, déjà une victoire, Yamatata Pogno, parce que si nécessairement les camouflés pourquoi ramener après la 2024? Yo journaliste et ça dossier à l'élotin. Yo journaliste Moutozolo Baké a eu victoire qui nous tourne à motema nae na conscience nae yé moko place azali ah soko awika rabatani ata moi la mokabi kamuleta bamoko matata fasutu so awika bukanga lonzo matata fasutu kwa hivi ki a mal à l'aise la conscience nae aibi iloko ni ilekaka na bukanga lonzo mais namoni tweet il y a Peter Ten et pas eu pas koloba laisser Matata Pogno tranquille parce que
mbongo ya jeune de la francophonie ebungi awa ministre ya finance abeti monoko directeur ya francophonie abeti monoko mbongo ya kalama mbuji na mbujimai kuna ya nzela ebungi awa mutu coupable azali te tokotala chile gelu lelo oyo toyebi sort ezali nini mbongo ebima alors bato babebi babongisi mbongo ya leta misolo ya leta ebele pourquoi kokangama toujours na matata poni mwana mboka zela oyebi que soki bozoba eleki mingi na domaine ya communication entre guillemets ce qui s'appelle journaliste hein? Et ils ont une bonne part de responsabilité dans la destruction du pays hein? Des gens qui sont capables de publier 2 heures de temps avant la mort et la disparition, l'enlèvement et un député. Moutuna na kufite, Moutuna na bungite, mais il y a ça ici qui a ça bungi déjà. Ça dit qu'il faut un journaliste. Un journaliste utilise des faits à communiquer, à relayer des faits. Aux informer batu makambo batu ba yeba kite, yo yebi yango, ah et ça me place tel avec beaucoup plus de détails. Donc, quand ça a été un journaliste, azo détourné l'opinion publique. Voilà, un journaliste était. Est-ce que dans un état de droit, il faut savoir que Olivier a un problème de la justice, parce que journaliste, c'est un coup tika journaliste. Est-ce que Makaou Malek est et Kokani? Voilà, journaliste était coupé, c'est que vous auriez pu être le corps avec exemple. Pourtant, il y a un exemple à le corps. Liemoko a salaka interview, je crois, Naba Bakyung sur Moïse Katumbi. Mais pourquoi quand vous avez la batuta et sabatu makambo basara Naba Bakyung et vidéo existe. Aïe sabatu makambo ya salaka ba interview nous sara Naba Bakyung sur Katumbi. Vous comprenez? Donc on dit ba biloko wana ba journaliste wana kutanga ba ngoti. Voilà moi d'abord parce que tu as la situation. Oh là ni olobi Mungu ya francophonie chile gelu nzela ya bujimai bongo lunga azali na dossier judiciaire en cours. Ce qui est à moni place mbongi bungaki hein Léon Alandi félicitations à moko ya journaliste le Colabino nayebi ke boza na kati ya professionnalisme très avancé. Israël Mutombo ndeko na bino asalaki ya yambaki bato onatra oyo bazali ko ya ko dénoncer bato moko balobi ke 10 millions ebungi kaka tata moko ndenga ki opesa 10 millions ebungi nzokande ba preuve ba monisa ba yo muto oyebi ke place mbongo ebungi yaka ko yebi mbongo musuku tezana na equity bank na limité mais bito ozo ko journaliste pe pourquoi ba journaliste pe voilà mon amboka na bandi ete tokozwa yango parce que tokotala ndenge mutango ekokendele biso situation oyo tokobeta ezali par rapport ya ko informer population congolaise na population congolaise nyonso bazokili bakokolanda yo message ni okopesa na peuple congolais dans l'ensemble. Bon ngai nazali pena déçu message na ngai ezali na yebisamba congolais au moins toke na makama maponomi tuza ba congolais mboko eza mboka na biso nzamba salaka befort makasi te po alba ke ngai na za congolais alinga ke biso tuza ba congolais na mboka oyo babengi Congo un jour ba candidat président de la République ba pesi bana na bango na ebité eloko nini ezali beaucoup plus na olo ba dossier ya Katumbi Moïse Katumbi na lingi bato musu basala bongo te ndenge ye asali parce que programme projet de société naï les projets de société ezali travail intellectuel ya candidat yemoko azaka fier nango azaka fier à dévoiler yango yemoko c'est un peu comme un étudiant a comme présenter travail na fin d'étude azaka à cause n'imagine jamais mutu muso à défendre na place na ata soki a okosa bato ata soki ko sala soki ndenge ni pour na mituna on peut pas répondre mais quand même au sala tout yo moko au défendre sikoyo Moïse Katumbi notre candidat moko ya ba candidat président a sali programme naé projet de société naé mais dommage atindi yango et pas bato mususu ba ko représenter même ata soki na marama senya ko oza la représenter mais on aurait voulu ils a qui na urgence c'était pas ça va moins aussi mana ba les autres ba ko défendre projet de société ya candidat
projet de société c'est le quoi yo moko faut ya défendre kotina mutu et pour quelle raison ça c'est on a benga alibi. Il va en Afrique du Sud pour suivre un match, une finale. Il y a vraiment au Tiki Makambo, yo, Bundela. Voilà, Togozonga, derrière temps. Oui, minute kakamoko, seconde. Nazo senga ne po bakanda mususu basala ngote. Toyoka bango, toyoka comment bazukanisa ba développer. Siko ne tozoluka toyeba nani awoya nani koleka Félix par exemple. Parce que Félix a mis si oyaye. Tant que ça a ba limite, tant que ça a ba cohérence. Biso photo yo kasko ba mususu wana pour dans les commentaires na bango moko to comprendre te malam to opter pour tel candidat pour tel autre. Mais ce que comme ko kima oyaka ou ozoyate. Pour tinda biso ba tu mususu des gens comme les moines aussi qui n'ont pas bazana na tolobani na lolengete ministre à plan mais na bible balobi na biso soki prophète a biso yo likambo et qui a kozongela a contredit makambo ezosala a contredit makambo mwana mboka tokomi sala liboso mpona kolapide. Merci beaucoup na ministre azolesa télévision bakokata katanga balani tout ça ce n'est plus un ministre il a excellence sous avec excellence c'est un modèle T ndeko. Donc pour na yo c'est lui qui vient ko gérer kaka lolinge kani président alobi awa que ba o balingi ba revenir à zéro ba voter ba tumususu mais ba o balingi ba ki oye ko continuer. Bon là ce sont les propos du président de la République mais nazo senga na ba candidat ba défendre na bango moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, merci.